Rio est déjà arrivé à peine à Katsa BCBG. Au tali chanteur mon comme non chanteur Oyo Ayemba Rolekanga. Au lobby? Il arrive à peine à BCBG au travail à au tali comme non chanteur Ayemba Rolekanga. On s'en rappelle Rolekanga Azali. Chanteur Ayemba bien de Bazali. Te koleka yo. Wana ndena na monate. Koleka yo. Tu wana ndena na mona soki a révélé na oloba parce que na muto vérité. Mais ba chanteur ndé Bayemba bien bazebele. Boy orchestre mususu. Bayemba ndé bien kaka bazebele. Koyemba bien bazebele. Mais koleka Rio ndena na mona na ngati. Malgré tout ba confirmer Oyo qui quand même fali Oyo qui peut ba bosser. Na yo ki ba artiste nyonso basai musa bien. Ba artiste basai musa na bango biokangi vocal Obo le barawana refrain cri yanan. Mais bon, tout tant toyemba. Bon petit innocent pas mais bazo bini sapé bat. Ça va coup de chapeau. Coup de chapeau inosbi. Coup de chapeau. Yo ki angote. Tenabi coup de chapeau na monika azui chakwa tena cage bon. Ça va coup de chapeau. Ma bendeka eza ben sanité. Bartiste balingi trop, Bartiste alelo balingi beaucoup plus d'insanité. C'est insanité, c'est polémique pété mutotombo la musique. Et là tombo la musique ça savoir faire. Texte est bien, mélodie est bien, et on est mutotombo la yo. Polémique na d'insanité yango te mutotombo la artiste. Mon éducation. Papa chéri ça une éducation, ça une loi Esaou. Banzem on est sali ba succès ça banzem le roi ba omba il y avait pas eu des insanités la nakati vous devez comprendre hein faut que boulande bien bongo ya teke kaka o et chéri balolinga boy non ce qu'on a aimé chéri balolinga boy yo ko sa différence ni nos monde o continue musique ya kalana o ya kililo non différence bon on a bien que na loba contraire ya badne balobaka mon mtane na ya santaka baloba que musique ya lelo ba mission lelo bazana bango ba talenté musique qui doit avancer chez moi c'est le contraire na donc on a ba petit ba ça ba bilo en mystique ba ça ba nuance il y a sika tout ça et ça là bien ba artiste le roi ba maestro Fabro il travaille très bien ba aussi prendre biso na ba bilo on a bango voilà donc on rôle baka que après papa chéri peut me parler soit toi bien évangéliste toi bien pasteur. Eza kobanga guerre la musique en obenene zo saloki après papa chéri zaka oyo lobi wa comment on ta so kokate na ebite na guerre la musique wa na nzambe ni neleki na ebite do pona sa likabulo bolinga lika on sa lika mamuke kena sa ya munene mbala moko na ebite na zo mona grand no bolinga bokomisa na lika mamuke kaka e bilo mike éphémère non. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci ma fan ino surtout balingaka émission Geti Samba Mbokelengi. Merci na yo sale réalité repona chaîne ya kitoko chaîne oyo nzambe na Geti Samba ezali bongo Africa Elengi oyo wapi Frank Mike Lokamba pesi Geti Samba opportunité ya ko travailler na chaîne oyo
bon message na Geti Samba mon pepa sika. Donc nous avons un artiste musicien ya BCBG na combo ya Rio avec lui les to ba ko sola mo ma actualité musicaux. Azam peut atteindre émission Geti Samba, azam peut atteindre la musique ya Congo ayebani na ye. Tira na profiter na pe sa pe moté na sima caméra na Richard Tessa. Richard Tessa wa sa kenga Geti Samba na kota banda on a bino sa kena beta kokoko. Rio, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bah, tu vas comprendre à Rio. Pourquoi Rio? Non, Rio, c'est un nom de scène. Ce qui veut dire. C'est déjà Rio Grande. Ça veut dire la grande rivière. Voilà. Comment nous avons la BCBG, ben Yomoroza qui n'ont déjà. Déjà. Donc c'est en espagnol. Nous avons déjà. Nous avons comme ça là. Mais sauf que tant que tu l'époque où on papa chéra mon arabe Rio le Bogar. L'époque où il y a Bakisaki Rio le Bogar. Mais ngai na Rio. Donc la grande rivière, donc Rio Grande. Voilà. Mais ok quand la pauvre sur ba monio ba non mon appelle pas JB. Après ba tamoro JD là hier battre au record toi moni JD ba moni sur JB. Il y a un record, en fait, la ressemblance c'est la la période où on peut changer, ça voilà, il y a un record. Mais qui s'assemble, se ressemble. Contrairement à même qualité, même si on a contrairement à morphologie, on a papa chéri, donc qui s'assemble, se ressemble. Merci pour la fleur mais Rio, je ne suis qu'un simple chanteur. Oui. Voilà, dans BCBG for the best of the all, big number one. Voilà. Boni papa chéri. Ouais, papa chéri ça va, très 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 bien. Après il y a un palais, nakata zala, donc les 13 nebo mon aé. Donc ça va péter tout feu tout flamme. Et vous avez mis les 13. Les 13 on a un concert, début à premier concert il y a des confinements. Trouvé dans un village chez Temba, donc voilà, venez-y nombreux. Au Kabola Bilengi papa chéri. Voilà. Bah tu vas là qui a confirmé qu'on voit que la vidéo vidéo tout le monde qui va wera, tout le monde va faire va cabosser va chanter les belés. Tout le monde peut pas chérir à Zéline, mais comme on si la première bête la biso concert. Les arabes stratégies, quelles sont les stratégies à BCBG? Non, mon toi dans la façon à ça makambo. Papa chéri, il a obligé de ça la canne, bah nous sur basala. Il y a une unité de mesure, il y a une rosa la pour balanda. Voilà. Les arabes toi t'as aussi la papa chéri té. Non, ah. Sous un tembéara les 13 au comprendre que maramo yozo pour retirer en rapide. Ça y est, autant ça me doit tinda. Assire. Ouais. Les 13 tous à la danger. Souka. Rio, grand chanteur, bon chanteur, tu l'acceptes ça? Oh, mais pourquoi pas? C'est mon boulot, na bani nango lelote, na bani nango. Ça fait longtemps. Avant, on a wengé de na chanteur. C'est qu'on a wengé na 20 ans. C'est ce qu'on a année où on a nango libanda. C'est normal. Na wengé 20 ans déjà. Ouais, c'est normal, Moussale s'améliorer. Voilà. Merci ma fan Geti Samba, merci Nayo, maman Marie-José Mafuta, papa sacrificateur du ville na pesino ba moté oyo wapi na dédié vidéo na pena pour la fan non surtout ba juli ba ko malamu na émission Geti Samba, grand chanteur, bon chanteur tout moni faire gola a confirmer ngo koza grand chanteur, bon chanteur, tout ça lecture ni na vidéo. Oh maintenant na pesa merci. Parce que c'est un artiste, un grand parmi les grands chanteurs dans le Canabiso. À l'objet bongo, donc, na koron priété. À l'objet où il dans mon thème. Donc, voilà. Il y a une espèce de confiance. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs. Il y a Venanga Pascal Loura Kanzasa, Lobango. Lobango n'a pas fait Taboulé, Lobango n'a pas fait Kester. Venanga King Kester. Balobango et pas te belé grand et belé papa wemba balobango donc je crois que ne balobango wana est vrai.
rêve de faire un jour à leader l'orchestre na yo morope. Ah bon, ça c'est pas mon truc hein. C'est pas mon truc. Ngai après musique n'a pas mis dans parler. Après Papa Chéri n'a pas mis dans parler. Je préfère encore soit Bobé Ngai, Pasteur Rio. Bobé Ngai évangéliste Rio. Parce que là babilo qu'on a commis qu'on sentir en trop en moi que qu'on commence au deuxième Papa Chéri, qu'on commence au deuxième le roi de la forêt. Voilà. Aux une question Yakak. Après Papa Chéri peut me parler soit toi bien évangéliste, toi bien pasteur. Et ça kobanga guerre la musique en obenene zo salo que après Papa Chéri zaka oyo lobiwa. Ah, comment on t'a so kokate? Na ebite. Na guerre la musique wa na nzambe ni neleki. Na ebite. Donc pour ça likabulo bolinga lika ko ça lika mamuke kina sa ya munene mbala moko. Na ebite. Na zo mona grand, nous bolinga comme ça na lika mamuke kaka. Et bien Mickey éphémère non? C'est vraiment éphémère tout ça. Voilà. Comment Nzambe na muno tout le temps. Ça me pas walé ça tout le temps. Dans l'église ba mona yo liboso. So na sana émission ah to prier on est l'église moko. Mais bato la que faut beta musique. Monsieur la forme la diamba. Bato ba bato la diamba ko ba beta la musique ba yemba rapper bien. Musique est me rappeler moi fétiche. Mais elle n'avait pas na yo. Na mona ba le contraire. Na éviter qu'est-ce qui fait qu'il a secret na yo na kama musique ya ngona. Non, musique pour nga mona on ezaka don zamba pesi na mutu. Ko filmer ko mélodie amba d'abord. Nanu ko filmer ka ya pamba bo cigarette. Na yebi ata ko avaler milinga te. Bon. C'est pas mon truc. Voilà. Et là on a que mutu ada na semence ya nzambe. Na da na semence ya nzambe, voilà. Tout court. C'est ma son pour monument succès za ko kitamuke ya on comprend qu'on a semence en nzambe. Kala nous a na semence on tenait yo découvrir encore calamité. Oh, bana kala moi je suis né d'une famille chrétienne. Je suis né dans la famille chrétienne. C'est ma façon d'être, ma façon de faire les choses, ma façon de parler avec les gens. Au monde que nous moto dans la semence en Zambie. Deux départs déjà. Et dans on makamaro luka luka. Jamais. Au luka ndeni. Voilà. Tomoni Papa Chéri sali ba vidéo, totali ba chaîne sur YouTube. Alobeli pe chaîne na yo. Comme je me chaîne YouTube. Non, chaîne à YouTube, non, un artiste, et là, ma Mikolo, ma Mossika. Un artiste, une star, il faut aller dans la chaîne. Bah, Cristiano Bazaranango, bah, artiste senior, surtout à Minino Bazaranango. Pourquoi pas moi? Pour moi, c'est à côté de chaîne comme Rio BCBG TV. Pour moi, c'est ma façon de support groupe nanga Rio BCBG, tout ce qui est BCBG sur ngoyi bango ou cliquer quand na Rio BCBG TV mbalamo za mobimba. Voilà. Rio est déjà arrivé à peine à kata BCBG au tali chanteur mon comme non chanteur oyo ayemba ko lekanga olobi il arrive à peine à BCBG no travail wana au tali ko bino chanteur ayemba ko lekanga o sara peine ko lekanga azali chanteur ayemba bien de bazali te koleka yo wana ndena na monate koleka yo te wana ndena na mona soki ya révéler na oloba parce que nga za muto vérité mais ba chanteur nde bayemba bien bazebele boy orchestre mususu bayemba nde bien kaka bazebele koyemba bien bazebele mais koleka Rio ndena na mona na ngate voilà la génération na bino surtout ba faire ba fallu bande ko près ba âge na bino o bosali succès ba vendre la musique mutuna zo bangisa yo mikolo ko bangisa te mutuni na ko sala musala ya bien ko bangisa comment akomi azobanga pona courant so na mona okufa oni ko bangisa te ko sala ndeka bien wana bazana bango bazali ko zana noa bazali bango tout basa musique bien lelo bango tout bazali basala musala bango très bien bango tout. Donc bango tout basala bango musala bango bien malgré tout ba confirmer oyo qui quand même fali oyo qui ba ka bosser na yo ki ba artiste nyonso basala musala bien bango tout
coup de chapeau. Artiste basé musala bango biokangi vocal au bobimbo lo barawana refrain cri yanan. Mais dans ma faire na ranzimba petit bal na petit mazom ngana zolela biloko ya nzoto na ngai ngala zolela vote zingae montemi zomona misezotala nanana opesi yango epanani yakatala mawabe lelelelele bilo moko bongo. Merci Lio, malgré tout ça au possibiso vote zinga Jessica Tilanda kolela nangai la sepela fort lo akala voilà mais sepela ba petit bilo basala ya kala bia sika mikolo bilo mikolo ba bilo mikolo baza mwa mingi oh mais bon tout tant to yemba bon petit innocent pas mais azo bini sapé bato ça va coup de chapeau inosbi coup de chapeau yo kiangote tenabi coup de chapeau na monika ade azui chakwa chena cage bien bon ça va coup de chapeau voilà ali musique ezo kendele ndenge zaka kala na lelo yo ko sa différence ni nozo monde o continue musique ya kala na o ya kilelo non différence bon on a bien na loba contraire ya badne balobaka mon mtane na ya santaka baloba ke musique ya lelo ba mission lelo bazana bango ba talenté musique doit avancer chez moi c'est le contraire na domo na ba petit ba ça ba bilo en mystique ba ça ba nuance ya sika tout ça et ça l'a bien ba artiste le roi ba maestro Fabro il travaille très bien ba se prendre biso na ba bilo na bango voilà donc on rôle baka que différence c'est ça qui ba petit mikolo bazana moi d'inspiration moi pe mikolo ezo ya pe moi bien vraiment et là quand on a rôle ba ngona pour que la musique eza na onka carré kaka 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 donc mais lelo na moni makambo pe ezo zo pe ba vitesse de croisière mosusu vraiment c'est bon hein? Félicitations aux artistes mabendeka eza ben sanité artiste balingi trop artiste lelo balingi beaucoup plus ben sanité eza insanité eza polémique pété mutotombola la musique et là tombola la musique eza savoir faire texte ya bien mélodie ya bien ya on muto tombola yo polémique na ben sanité yango te mutotombola artiste et atane tinze momo boya bon en fait c'est bon exemple ngai ya mena melikaka c'est un problème non c'est bon c'est nango c'est bon exemple vous avez une reprise mon éducation papa chéri ça dit mon éducation ça dit le roi Esaou banze mon sali ba succès ça banze le roi ba omba il y avait pas eu des insanités la nakati mais on sentit que l'artiste a sali œuvre naé a été rétroverso au boyingai na butu tala non donc na occasion que boya nonga na butu na sosi batiaka fait de l'oreille ba msusu babakisaka kib magique na bolingo batiaka nini babilo mwa bongo ndoko baka bikubilo bokolo baka bilo bokolo ba neti ba rival na ngai fragile lokola maki ba déclarer yo guerre babosani ko zali solide lokola boule de pétanque wana mutabula bongo yaka papa chéri vous devez comprendre hein faut que boulande bien bongo ya teke kaka o et chéri abalolinga boy non ce qu'on a aimé c'est abalolinga boy de non ba insanité au fait dans sens que ba insanité na ba musique na biso ya lelo otuninga la différence nazomona que les jeunes artistes et là on est bakanga nango mingi eza ba insanité alors que yango te moto pour sa musique et que le bosso et le pour sa musique et que le bosso ça on va travail texte est bien belle mélodie voilà. Lelo Rio, père des enfants, marié, responsable, félicitations à toi. Au gros qu'on se plaît un jour, moi non à yopo aboyo boti, asala musala ozo sala lelo, asa musicien. Bon, en fait mais musala ndé za moi passé hein. Musala na biso ndé za moi passé mais choix exact moi na ceux qui les a donné hein. Voilà.
So il a donné de dire aux assurés au limite mon habite à musique ceux qui paient sa licence naie. Teliboso zaki que non. Moi na so ki ya sa musala. Moi na ngasi manete o mekazi, moi na ninyo meka moi na mécanicien te o limo na zaka sa médecine. Tant moi na ok na médecine boy, moi na pe mutu ya na niveau wana te. O bebisi ba nini ba atu ya mwana. Lelo komi mwana so ki alinga sa musala, o tiki sa musala na ye. Ndenge ezoke na inspiration na ye. O encadrer kaka, c'est tout. Que ce mo rezo yela nga pinizo ki ma meye. Lelo ce qui producteur moko monani andimi kalobi Rio na produit Rio o sata mo single. Producteur na soga zali to benga ye na télévision ko no oui na la prix au sala ngo. Mais oui, parce que quand ça la disque na BCBG et ça sujet tabou te. Il y a un problème te. Ceux qui un producteur a on a produit Rio. Et à ma bête aroya na ye officiellement na ebisa mon patron nanga. C'est bon, to sali. Et puisque on va confondre loko moko. Et là synonyme pe rolongwa te. Kala to zaki bat loko ba ready à misi. Alors ça mon a sali balbum belé na vivre la musique. Et simbi nango. Moni mais alongone na vivre la musique te. Ba dit le roi ba papa le tomba. Ba za ko beta ba musique na bango, ba ça ba disque mais na OK Jazz. Il est resté prévenu qu'il est resté dans OK Jazz. Patron OK Jazz a na okufa. Il a toujours na OK Jazz. So mutoya produit Rio na kata BCBG. Ils a lisu muta. Ils a na maya mabete, ils a makambo parce que si j'ai disque et si j'ai tabouté na BCBG. Voilà. So producteur ina mo condition te sera pe mo featuring na Kofi na Wera na Ferré na mo ba leader mo msusu wana ba ndonora musique ba musicien est-ce que ego créer pe susuma à moins que producteur aya que ça la featuring na footballeur on a ebo beta balete o ça la featuring na mécanicien mais ça la featuring na un artiste et ça ma bête c'est une bonne chose hein ma bête pour to comme la biso déjà na suka na habité ba to balandi Rio ba simbani non bo simbara que bon continuer qu'on support orchestre nabino et puis bon s'abonner beaucoup plus na Rio BCBG TV donc voilà tout ce que je peux dire le quoi to chiter na pe CG Biongo hein numéro 1 to bani na CG Biongo hein les Trezeguet na PCP Trezeguet mususu trésor l'intello trésor nkole na pesi Pierron Tumba na pesi Mbo Théâtre place Azali na pesi Guijou Maela petit nangai Kevin Parfait na pesi Mbo te place Azali na pesi Roger les combattants les grands snipers de BCBG na pesi Roger ML Moulenda baza mo ebele venanga Jean-Pierre Mongala na pesi César Pasioti yango loboko nzambe na pesi mbote lisusu na Sorozo Mirozo mon ami en direct de Parigo na pesi mbote na pesi Nikens Bayaka Al-Qaïda na pesi mbote place Azali baza vraiment moi ebele donc na tie ma pesi Mathieu Mbumba l'administrateur mbote ya trop na pesi Guijou Maela en direct motomoro bien na pesi Prince Bemeno le prince de Dallas voilà donc les restes on appelle bazo sur la pété si tu ne solol pas on te solol pas si tu solol on te solol faut là un exemple à Maman Bonheur hein Nadine Maman Bonheur TV donc voilà na PCP Mbote place Azali en direct de Suisse-Irlande tu as la surprise na fin émission au photo yo ka biloko agri ba biloko agri tout à la confinement au rue à protéger mon ngongo et le roi za ka pour le studio ko ça on sous lelo 20 ans na wenge BCBG avocat la rue à kala wana est-ce que ça kana mutu ya ondo lingi surprise en gagné yango jibempia na juyamba jibempia na viamba ngumbangu bakosuka na nzela Patrick Bolonya ke babo moyi ejali kaka mbongo te ezali se mosala ezali pe mayele ezali se moto ejali se bwanya Nzambe, pourquoi je suis amoureux d'Inana, trop surveillé.
atakutu prisonnier na makala zalaka na droit ya visite tonto wana ezali ozoyemba oyosala raga mufindo voilà kotoala loko kokite oh eza raga mufindo ozoyemba ozorape Zambe, pourquoi je suis amoureux d'inana trop surveillé. Atakutu prisonnier na makala zalaka na droit ya visite tonton baba na Claudito Macardozo mwamba na we asoma tadi pacho tubisungu papingana kolivila mikina Luanda leyo kaniki la dimbaki aleya Shabani ngwabi mabaya mami ezala pa mama na Joseph gabenga tayeba mokila Nzambe etonani mingi na bayini bamona yo na molongani bakosala nyonso pote boka bwana wana ngana bo Nabo o nabo ye Henri Dokolo Romelo kwa ikondo souverain libéré ale batantu ngai nabo yon sente monangani nelibo me ngai nabo timola libulu to bombana bato yo toza koska ya jamba kukaso zali fololo na yesana kobwakela mai tongo nyusu ba passager babutolinga muke katanga soki bolingo esili epai na yo yaga lombangu po yebisa ngai. Merci. Voilà. Merci artiste et félicitations une fois de plus. Il y a une invitation à Getty Samba, c'est plan pour la M. Mon comique qui t'a on est barati bozaka ça va pasteur. Merci Nayo Richard Tessa Nasima caméra. La PC merci Naye Moko boss. Il est conforme à moi journaliste mais il est aussi boss. Mike Lokamba. Ou après si Getty Samba chance en Afrique elengi. Bon s'abonner vraiment massivement. Ouais. Getty Samba plein naza awawa. Na PCP Mike Lokamba, mbote ya trop. Mike Lokamba. Naza micro na Mike Lokamba. Ah, na PCP mbote place zali. OK, donc la sagesse moi très humble, très calme, très cool, mon du matin ça bien. Donc salut à toi Mike Lokamba. OK, merci les gars juste ba fleur na Mike Lokamba na pesi no surtout mbote bolinga Getty Samba. Bayi ko na bua kapenzati. Boye bi ko na bua kapenzati. Liba bua ka yo la maison na yo balo loko na yo flat na yo terrasse na yo boîte numéro Getty Samba ya wana so bengi to so na biso. Merci de écouter à la prochaine. Bye. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.